bonsoir la famille de Kelly Joyce TV. Ça dépend ya RO Bokolanda. Biso na banda kuna bino. Vraiment merci na bino abonné na biso nzamba pa mola bino vraiment. Bandeko sango ya mawa vraiment na moni bandeko be ba levela na ba chaîne. Donc ndeko na biso PD nada babwa kela ki malade ceux qui pe mbasu na elongi vraiment. O bozomo na ba photo et sali vraiment passe makasi et le rotoyeli lisusu ezaka maladie mais problème mususu lisusu e boti. Donc bandeko to la na ba chaîne mususu bandeko mususu ba lobi bata ba théâtre bata ba boa keli bata mususu ba lobi donc vraiment bandeko na biso to ya kolobela te ke soki nan mta boa keli nan quand même tozoya toza ba youtubers quand même mayele pe ya classe pe ezali vraiment bandeko na ye moko na lobi te ke bata théâtre mta ba boa keli mais bato ba osala ba analyse donc bino mo boyebi YouTube monde ya media mta loba makam oyo ye amoni mais o ezaka beza ke ko yoka oyo ye moko alobi mais ye moko na lobi te vraiment na Kelly Joyce to lobela te soki na boa keli mais conseil kaka to ngito lobaka kapona bandeko ba boa keli abaninga vraiment malade ko komisa moninga la yo na moment o donc o komisi en état o yaza nango baby cielo nginyo so tout liswa ngona zo yeba te soki pe fonga mara sute bandeko to tika mutema mabe bandeko nanga nzamba zo mona biso ata lelo yo sali likambo boye okanisi ke nzamba moni yo te menzamba moni yo ata mutamukila moni yo te menzamba moni yo okobata mawapi okoyoko bata mana miso moto mokili mela miso nzamba ko bata mate to tika ko sala na mabe boye bandeko nanga yo mto sala ka baninga mabe okanisi soko sali muninga mabe ozwa nini ozwe lokote ata pede na da kufi lelo okotika la ko remplacer na place na yete jamais okolongwa yo soki nani okoma nada non ata soki akufi lelo biloko na ye ekozalaka ya ye na ya famille na ye kotika kozala ya yo te super kozala ya famille na ye te soki aza na bana ya bana na ye ekozala ya yo te biso tokanisa ke so osali mutu mabe msusu so osali mutu akufi mutu wana siko biloko na ye komi ya yo ou bien ye akomi yo non totika kosala na mabe bandeko nanga pourquoi tozosala na mabe ki mutema mabe efuta na ngwe loko te efuta aka mabe jamo komona mutaloni ndunda abuka matembele o mutaloni nini ngai ake buka pondu non ezalaka te oloni ndunda obuka ndunda oloni matembele obuka matembele bandeko ozolona mabe okobuka kapeka ka mabe kokanisa te ke ndenge ozolona mabe yo ozobwakela baninga bambasu basala soki nini lobi obuka malamu non ata ya akufi lelo yo okufi te otika na mokili otika liko dona bandeko lobi osala nini oleka pe kaka okufa po nzamba asala mokili na ye bongo mutu nyonso tu akokufa na ye tokanisa ya msusu osali mutu mabe yo kotikala na mokili non mutu akotikala ezaka nzambe babe achangeaka te abongwanaka te donc biso nyonso tokoleka nzambe nda kolekaka te tokanisa te ke tozosala baninga mabe biso tokoleka te tokozalaka wana te tokolekaka pe un jour po mokili eza ya nzambe lobi nzambe mutu ayebi kaka donc conseil yango wana totika kosala na baninga mabe vraiment esalinga pasi na koyokisa bino bavoice ya ndeko na biso nada ndenge azodeklare ke soki ndako na ye kota mbudi donc aza na condition babwakeli mbasu condition nani ya mabe na santé na eza bien te ale ndako na ye atongi na deux niveaux bazobuka yango lisusu bandeko nanga bakonzi pe ya mboka totala no makambo bandeko totalaka no makambo moninga vraiment somi lopangu na ye ale atongi nini na ye amatisi deja ti na nini ya mibale bobandi kobuka ngo mais aza na mikanda na ye nyonso lwa pe donc bokotisa pe lwa na mboka ngo pe bandeko nanga mboka nini oyo mboka nini yo bandeko nango ko sufuru mibomi nzoto melobi basaya nini babuki ndako na yo siko tozokende wapi vraiment mninga neta o aza nango na ndenge azomona na boye vraiment azomona soki ndenge nini bandeko na mpona nga na ndenge na yoka mawa vraiment nazokoka te nazomona nga loko esala melingai ale aya kozwa su problème mususu ke bazobuka ndako oza ko tonyango na bambongo ya pasi o bambongo oza ke ozo souffrir vraiment ozo nyokwama mais okangi motema bani ko tonga lobi baba na kubuka bandeko bakonza mboka totala pe makambo mususu bandeko nanga totala makambo mususu aza artiste na biso oya sekisa biso asepelisa biso na bandenge bele bandeko vraiment bakonza mboka botalela ye likambo oyo conseil na yeki kana yo pesa bato basala bato mabe bandeko boti kosala mabe
o to sala lelo to buka ngo pe un jour ata yo bukite bana no bana na ba buka so bango ba bukite ba koko ya ba kokoloko na ba buka kango to tika ko bwaka na ba malade na yim na ngate so bata théâtre batu ba bwakeli ou bien batu musus po à part théâtre azape na ba vie na e privé donc to tara ka ateke yo zwi likambo mbasu soki muta théâtre ba bwakeli mbasu ale mbala moko loko za youtubers o yembala moko bata théâtre batu ba bwakeli mbasu non ye moko alobi te ke bata théâtre bato babwakeli mbasi toyebi pe te so eza bata théâtre ou bien bata théâtre te mais toyeba ke à part théâtre aza pe na bavi na ye mosusu oyo asalaka donc tozala ate ke soki likambo ekwei basali eka na kati ya théâtre soki likambo eza boye donc ewuti kaka na théâtre non tojuge abongo te toyeba ndenge nini ya kozwila makambo donc likambo soki eye luka nano oyeba avant oya kosala ba analyse na YouTube. Vraiment merci. Na bino surtout vraiment elo na oseka na nada courage vraiment courage nzamba batela yo apeso na okimia oyo mokile ko ekopesa te na yebi keza pasi donc biso pe to bela ka to yoka ndenge salaka to ana bande comme soupe basi ba bela bambasu basi ba yebisa biso ndenge salaka vraiment courage nzamba batela yo apeso kimia vraiment zala na kimia sambela ka nzambe donc nzamba ozongisa ko yoko ozongisa te sambela ka nzambe nzamba ozongisa ye moko ya nzambe kutele ki please donc ye mutu ana bwakelo maladi ya moni ke bat ba moni te nzambe na likolo amoni ye donc yango wana vraiment merci na bino nyonso bato bosabone déjà na Kelly Joyce nzamba pambola bino toyoka ba voice ya ndeko na biso nada. Vraiment na ebite bandeko nanga nazana na pasi mosusu on m'apprend que chantier nanga eza kotambodi baebisingaki bazobuka et pourtant bamikanda nyonso eza vraiment na eta naza nango na bambongo na ngai na dépense oyo eza lokwa bayengi baboma ngai et pourtant na bamikanda na bango basignature hotel de ville mpe ezalaki vraiment bachef bakoki koteka place te soki bakonzi basigne te bamikanda to bacadastre tobimisi wana nous apprend ke bazobuka natonga 2 niveau na mbongo na nga pasi na eta oyo naza na santé eza bien te on m'apprend ke baobuka vraiment bakonzi botrouver nga solution naza artiste ya mboka mbongo apasi kotourne na basamoi et puis na bundi na tongi 2 niveaux baebisanga baobuka ngo kaka boye vraiment nayebi te et puis na eta oyo naza nango donc bakonzi vraiment botaelanga likambo oyo vraiment nayebi te bandeko nanga naza nango na pasi mosusu on m'apprend ke chantier nanga eza kotambodi baebisingaki bazobuka et pourtant bamikanda nyonso eza vraiment na eta naza nango na bambongo na ngai na dépense oyo eza lokwa bayengi baboma ngai et pourtant na bamikanda na bango basignature hotel de ville mpe ezalaki vraiment bachef bakoki koteka place te soki bakonzi basigne te bamikanda to bacadastre tobimisi wana nous apprend ke bazobuka natonga 2 niveau na mbongo na nga pasi na eta oyo naza na santé eza bien te on m'apprend ke baobuka vraiment bakonzi botrouver nga solution naza artiste ya mboka mbongo apasi kotourne na basamoi et puis na bundi na tongi 2 niveau baebisanga baobuka ngo kaka boye vraiment nayebi te et puis na eta oyo naza nango donc bakonzi vraiment botaelanga likambo oyo vraiment nayebi te bandeko nanga naza nango na pasi mosusu on m'apprend ke chantier nanga eza kotambodi baebisingaki bazobuka et pourtant bamikanda nyonso eza vraiment na eta naza nango na bambongo na ngai na dépense oyo eza lokwa bayengi baboma ngai et pourtant na bamikanda na bango basignature hotel de ville mpe ezalaki vraiment bachef bakoki koteka place te soki bakonzi basigne te bamikanda to bacadastre tobimisi wana nous apprend ke bazobuka natonga 2 niveau na mbongo na nga pasi na eta oyo naza na santé eza bien te on m'apprend ke baobuka vraiment bakonzi botrouver nga solution naza artiste ya mboka mbongo apasi kotourne na basamoi et puis na bundi na tongi 2 niveau baebisanga baobuka ngo kaka boye vraiment nayebi te et puis na eta oyo naza nango donc bakonzi vraiment botaelanga likambo oyo vraiment nayebi te bandeko nanga naza nango na pasi mosusu on m'apprend ke chantier nanga eza kota vraiment nayebi te bandeko nanga naza nango na pasi mosusu on m'apprend ke chantier nanga eza kotambodi baebisingaki bazobuka et pourtant bamikanda nyonso eza vraiment na eta naza nango na bambongo na ngai na dépense oyo eza lokwa bayengi baboma ngai et pourtant na bamikanda na bango basignature hotel de ville mpe ezalaki vraiment bachef bakoki koteka place te soki bakonzi basigne te bamikanda to bacadastre tobimisi wana nous apprend ke bazobuka natonga 2 niveau na mbongo na nga pasi na eta oyo naza na santé eza bien te on m'apprend ke baobuka vraiment bakonzi botrouver nga solution naza artiste
artiste mboka mbongo apasi kotourne na basamoi et puis na bundi na tongi 2 niveaux bayebisanga baobuka ngo kaka boye vraiment nayebi te et puis na état oyo naza nango donc bakonzi vraiment botailanga likambo oyo vraiment nayebi te bandeko nanga naza nano na pasi mosusu on m'apprend ke chantier nanga eza kota mbodi bayebisingaki bazobuka et pourtant bamikanda nyonso eza vraiment na état naza nango na bambongo nanga na dépense oyo eza lokwa bayengi baboma ngai et pourtant na bamikanda na bango basignature hotel de ville mpe ezalaki vraiment bachef bakoki koteka place te soki bakonzi basigne te bamikanda to bacadastre tobimisi on nous apprend ke bazobuka natonga 2 niveaux na mbongo nanga pasi na état oyo naza no santé eza bien te on m'apprend ke baobuka vraiment bakonzi botrouvelenga solution naza artiste mboka mbongo apasi kotourne na basamoi et puis na bundi na tongi 2 niveaux bayebisanga baobuka ngo kaka boye vraiment nayebi te et puis na état oyo naza nango donc bakonzi vraiment botailanga likambo oyo vraiment nayebi te bandeko nanga naza nano na pasi mosusu on m'apprend ke chantier nanga eza kota mbodi bayebisingaki bazobuka et pourtant bamikanda nyonso eza vraiment na état naza nango na bambongo nanga na dépense oyo eza lokwa bayengi baboma ngai et pourtant na bamikanda na bango basignature hotel de ville mpe ezalaki vraiment bachef bakoki koteka place te soki bakonzi basigne te bamikanda to bacadastre tobimisi on nous apprend ke bazobuka natonga 2 niveaux na mbongo nanga pasi na état oyo naza no santé eza bien te on m'apprend ke baobuka vraiment bakonzi botrouvelenga solution naza artiste mboka mbongo apasi kotourne na basamoi et puis na bundi na tongi 2 niveaux bayebisanga baobuka ngo kaka boye vraiment nayebi te et puis na état oyo naza nango donc bakonzi vraiment botailanga likambo oyo vraiment nayebi te bandeko nanga naza nano na pasi mosusu on m'apprend ke chantier nanga eza